Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme comme d'habitude, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. C'est un magazine qui vous a toujours informé. Et aujourd'hui, on sera au point de certaines actualités, comme je vous ai toujours annoncé. Et aussi, nous allons aborder le tout premier élément, comme d'habitude, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Vous savez que nous sommes en train de traverser cette période de festivité. Nous avons déjà prévu quelque chose pour de fêtes. Pensons également à Bana Oyo, Bazali, Bazanga Baboti, Bazanga Mutakosunga Bango, ou Bazali Nakatia orphelinat, ou Bazali Nabisika, Songolo Pakala d'ailleurs, parce que déjà à travers notre fondation, notre structure, nous avons toujours l'habitude ya kokinde kozwa bana oyo ba o bazali facile to ba o bazali kondima baya na orphelinat batika la zalaka garder na orphelinat, mais ceux qui refusent parce que c'est vrai on beaucoup qui forcer bango te parce que ba kokima ba kokusala ba qui forcer peu importe pour nani ni ba mesana la déjà na vie à libanda. C'est comme ça que nous avons toujours pensé aussi également à eux pendant cette période de fête kozwa bango ko pesa bango quelque chose à boire et à manger et permettre bango ba tenir. Et après qu'on peut savoir, il y a toujours un conseil, il y a toujours moi, malin d'ici, mais tout malakisi. Et puis ça m'a rendu pour bunda les sous pour convaincre bango, ba intégrer, ba zonga na kati, ya banda kuto na centre. Nous allons parler plus son image et on se retrouve juste après.
Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Vous avez suivi, je crois que pour tous ceux qui auront besoin, il y a un contact, une structure, en tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Merci na bandeko nyo, surtout bazali ko penser na structure bandeko tout au bazali ko se démerder ko luka 1 franc, 2 francs, 1 euro, 2 euros, 10 dollars pour natina na ko nourrir ba orphelin to bana oyo bazanga raboti biso to comment ba parents na bango et nous avons le devoir ya ko prendre soin na bango. Nous allons toucher un sujet, c'est vrai, c'est un sujet qui dérange un tout petit peu. Il va déranger un tout petit peu, pourquoi? Parce que, vous savez, la disparition, ils allaient au moko et malamoté. Et surtout que c'est imprévu. Nous avons nos jeunes, nous avons maïna makila, ou famille zali kotalela et sachant que à koki kobunda, lobi ceux qui a réussi à sauver bande konae, à ko aider, pe batu ebele oyo bazali c'est un artiste au déjà bandeko bele babengaka communément connu na kombo ya Awilo. Awilo azali artiste et comédien au total commun. Nous allons suivre cela en image. Pourquoi? Parce que azali artiste et comédien. Mais qu'est-ce que c'est fait? Toyokaki na ba réseaux sociaux ko annoncer qu'il y a kendaki na carnaval et artiste héritier basala ki accident. Et après azalaki na hôpital, mais comme c'est Dieu qui décide. Nous allons suivre d'abord les images comme on a lorsque la nouvelle a été annoncée. Vous verrez que toi se dirige vers un conteneur pour vérifier si réellement c'était vrai que Awilo a Koufi. On va suivre cela en image et on se retrouve juste après. Suivons.
De retour sur ce plateau, vous avez suivi les images. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille Naé, biologique, et à tous les artistes comédiens bazali touchés par cette nouvelle il y a disparition et à Moko Nabango. C'est vrai que ce n'est pas Isakaka et Sengote. Et je pense que les structures où ils sont en place, ça la paix de sorte que de copier Akundama dans les conditions il y a malam. Pourquoi? Parce que tout le monde apparemment côté pe ba comédien moi ko pona pe commis. C'est-à-dire que à Oyo ne to ngende ko mazolo ba keno benten et à la pe niveau de carrière et à la pe niveau ko yebana niveau pe ya ba explore muto sala et tout donc Oyo déjà sala trop na o asali sika ba oki ko kunda mandenge mon côté. Mais je crois que Zanzela ya biso nyo surtout bakunda muto na kati ya libaya bakunda muto na kati ya cercle batie comment point d'or, tout ça c'est rien. Vanité, muto accueilli. D'ailleurs, déjà mal intentionné, basé la ka occasion bon bino bokundi ba kosunga bino ba kundoli lisusu. Bazu o ba moneke ko servir bango et ba boaki nzoto. Je ne suis pas seul sur ce plateau, nazana moko wazali pe aza artiste, yazali comédienne. Wazali pe moko ba o basala kamsala ya théâtre. Donc, artiste Edo Mbala, Ozali, il a représenté sous thé. Maman Edo, bonjour. Bonjour, papa. Santé bonne. Très bien, merci. Ma sincère condoléance na bino surtout, vous allez artiste en général, ou tu peux perdre. Sans on a nous, il y a matanga ou comme il a que n'est. Premièrement, on a lunette pour le respect. Et après, on a Awilo.
nécessaire condoléances na famille na mobimba et na artiste nyonso comédien musicien ba condoléances na bino ya biso nyonso. Sango wana j'étais à la maison, une copine à Benginga pour tozalaki na awilo na palais du peuple pour na mamba président Fachi abengaki ba jeune. Ah oh bolelaki ki ba négliger ki bino saboter bino na. Voilà. Tozalaki ensemble na ye. Et subitement tongo mo bonazaki en ligne té copine mo komelinga message nazaki en ligne ta benginga na appel normal. Je pensais peut-être à la blague. Mais là, on a côté réseaux sociaux, on a mon frère Awilo a tika biso à ça qui accident, ce qui n'a cortège, il y a musicien, il y a héritier. Et après qu'on a un bango accident, ce qui choque dans les colos, c'est long d'ingue va penser qui information. Je choque dans les colos, mais bien dans 50 conteneurs. À côté comment et simbité à Eotika biso, donc c'est vraiment triste. Nakoka été nakoka kolobate donc non on dit ma pété non on dirait film donc à tumbolinga donc na yetu tumbola donc na yebiti na kokati artiste Awilo yo ba ndenge nini zaki kana à travers ndebo kutana na lisanga ba comédien tous aide non. Mon frère Awilo, mon frère Yandaku, tu es en dehors, il y a un salon de théâtre, et tu es au sangana les sous na théâtre, donc c'est vraiment un frère. Donc à part théâtre, hormis à théâtre, tu as rappelé à moi, et qui est na bisona ba Jiri Matondo, Pesazali en tout cas, à Okokati, tu sangana kana ba je t'aime. Donc tous les qui ont besoin de venir pour vendre, tous ces cas, tous tumbolana, tous soana, tous bongisa. Donc en dehors de la théâtre, il était vraiment notre frère. Donc, mais en parlant quand même, il y a Awilo. Est-ce que témoignage quand même, de vivant quand même, à nous solandés, à playboy sola, puis bientôt ils ont qui n'ont qu'à gagner, tout le monde a peut-être battu, na liwane battu l'ingolo à maman là mais tout. Ça quand même. Témoignage garder. En tout cas, Awilo, nga na vandi na ye na zue na mabete akoza na mabene akoza na mabena ya kozanga te mutu nyonso za mabena malamu mais gentillesse Awilo elekaki par rapport que ako tumbolo na niveau nyonso bilango silika au banda ko senga excuse a ko mikitisa pe asalelo moko seki ozongi normal. Donc selon nga na part nanga na bandeko to zalaki na to zalaka na bango to zalaki na Awilo na tikale kozwa na mabe na Awilo te. Vous imaginez na émission que to zalaki na palais du peuple ka lobia a tumbolinga to seki na bise pe na boy na zana imer na ngai ma msu na bona nga Awilo na boy azo continuer ne kaka na kimi. Donc il y a Zarabongo, Azara Mutumoko, après Saraka ambiance, Azara Mutumoko, donc comique ezaki na makila. Donc, attaque théâtre, attaque tournage, mais place pour ça, donc il faut animer. Et garçon, moko, il parle trop sur Kazana Bat, sur Kazali Kamboza, mais sur Kaza, peut-être Hermoisa Yemoko, na ndenge na yaluba vraiment trop. Alors, Lelo, artiste accueilli, paix à son âme, toujours encouragé la famille, nous surtout va perdre Ndeko. Ndeko a eu la sous-souté. On attend peut-être le programme, mais mais tout le monde déjà qui na CCCC, on dirait sango il y a disparition, il y a liwana, on dirait ça vraiment na ampleur-té, on dit bah comédien penza baza mobiliser penza te. Non, papa les voix Awilo na épité aux autres réseaux sociaux. Awilo a ningisi artiste. Donc vous imaginez la minute
sangwali ekomeli biso na matoi mais déjà batonda na manque donc faut comprendre que a bouger mutu nyonso na oyo ayebi ye te azotuna aza nani. Peut-être ça on est et que réseaux sociaux parce que disparition eza collé mingi na combo héritier et c'est vrai azaki na aéroport akenda oya héritier il paraît carnaval azalaki et na carnaval les places azalaki accident selon les informations tout allez oui information nezo que de bon par rapport parce que azalaki pe fan il y a frère héritier il y a musicien héritier donc à part théâtre azalaki pe na ba ramener ba musique donc il kambo ko eliende na milieu wana donc faut beta mabongo il faut beta mabongo donc il kambe ko eliende na milieu ya ba musicien ko eliende na tournage te et ko eliende na sur scène te ko eliende na milieu ya ba musique donc quelque soit musicien na aéroport retour na bango sali accident ezaki na tournage te ezaki na milieu ya musique donc baro tangaka kombo ya héritier donc c'est tout à fait normal. Est-ce que bozo bongama déjà pour organiser l'obsèque parce que qu'on se le dise ba comédien apparemment ba parti comme ba parti na ba parti nini ozo sala ki ba comédien moko kabwana ozo sala soki comme liwa omoni oyo on dit ba honorer makasi oyo kote ote azaki na ikiri na biso te yazaki na soki to sunga yazalaki na partie de structure ya ndeko na biso nani comme on a ezokima hein non en sté ndeko je crois et nous vivons il y a organisé mingi baba nzembo pe za la embe la artiste et tout ça voilà ndeko masamba okate yeza côté JP kuna JP azalaka na soki na nani na nani ya structure ba comédien mususu oyo wana tiaza na likamone mususu mais est-ce que aucune autre ça qu'est-ce qui se passe dans le milieu ba théâtre? Non papa moi je veux dire que eza bandenge na bango ba memela ba makambo mutu nyonso aza bongo te mutu nyonso aza na sécurité mutu nyonso aza pour contre te il y a de ceux oyo ba memarango soki azana bandenge oyo ya kokotisaka ba polémique ba séparation mais on a yebi comme artiste comédien et tout na yebi que na monde théâtre tozalaka ini toza ensemble donc mutu so ko eli likambo ata oyo azaki na groupe intel bon mona ka na réunion ya ba problème matanga bazalaka kaka donc na yebi que ndeko na biso wilo akundama na kimia déjà ndenge eza wana tozobongisa déjà pour ndeko na biso na yebi te o na yokaki balobaki ki no fois akundama na honneur parce que il était vraiment gentil na mutu nyonso il était bon bien na mutu nyonso donc bazolinga vraiment okunde précédé mais tokotalela pe famille na ye biologique tokoyoka pe bango à part ndeko na ye collègue na ye ya théâtre papa na ye président na ye bazoluka basala na ndenge na biso famille pe faut toyoka famille po tosangisa idée toyeba okunda ndeko na biso na kimia tokunda ye na uni na bolingo nyonso. Je suis pas sûr que kokabwaneza na ndimité. Je suis pas sûr kokabwaneza te. D'accord. Ça la rakeno kokabwani wana eza bat misupe ba yaka na ba message na bango ba bilobela réseaux sociaux comment na ba mutu mo avandi ne kaka a créer ne ka kombo na ye longi na ya bandi koloba n'importe quoi. Donc moi je sais qu'ils ont bon goût. D'accord, merci beaucoup. C'était juste passage en clair par rapport à Maramota Lindekonabiso Awilo. Maman et je crois quand même on va se séparer pour na yango. Tout ça na période il y a fête, vœux. Alors je crois que c'est une occasion aussi pour présenter vœux na yo na bandeko tout bazui occasion ya koyoka intervention na yo na Maramota Liliwa Lindekonabiso Awilo. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa là. Fête ça moi pas si ya koloba meilleur vœu oui mais je suis obligée à souhaiter merveille na bandeko oyo nzamba pesi pema
bafrère basere oyo tozwi makasi ya komona bafete ya kokota na 2023. En tout cas napesi bameilleur vie, sincère condoléance na famille ya Awilo, na bacomédienne nyonso, na bacomédienne, na bato nyonso bayebaki Awilo, sincère condoléance, bameilleur vie na bafamille nyonso, famille mobimba Congo mobimba, partout monde entier, bameilleur vie na ba oyo tozwi ngolo ya kufite. Donc nana makam nana mambolo bate, donc j'ai vraiment bas stress. Donc voilà, merci.
Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango konini nangate. Nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Yawe, nayebi yo nde bikamwa. Yawe, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osumbi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.